Boto lisusu bande ko balandi ya to komo api ndenge to mesena ko kutu na biso na bino contrat to signa to yebisa ki bino boyi congolais nyonso oyo akwela makanisa malamu mpona mboka Congo biso ba congolais to kotombola yi na kasa to komo awa to sina contrat to lakisaka bino ba yimboka bana somi ekolo Congo consommant congolais makanisi oyo bande ko na biso ba congolais bazana mpona mboka Congo mpona développement mboka Congo awa na to komo api to yelaka bino ndeko na biso Docteur Mogijo alobi moto abongisaka batu do posote monganga ya po daza moto apesaka traitement pona po ya moto ezonga lolenge longo bani to betaka pe masolo ya Kabamba commune ya Kishasa croisement Bokassa Kabamba station ya Shell ezawana na ngambo station Total omoni a diagonale station Total na ngambo wana omona temple du roi Salomo to betaka masolo ya Docteur Kabe parce que to tindaka biloko te to bongusi poso boyo ka na bien moto abongusi poso na nzoto pense la lolenge elongo banaza la moto normal atindi biloko na Dubai alati lamba siko ponzo te za la kolongo no omoni ke to komo api ndeko leza za visionnaire te eso ko kokisa squelette nzoto na biso to ngoma ndenga malamu nde to ye to memela bino Docteur Kabe o ya lobaka ce que Monique Mouta kufa comme disait Bembe bozongisa yi mais boyela e moto yo Monique malade de bandi bomeka botala bokasite na ye congolais lokola bino aza rwandais te ugandais te aza congolais anto yawa to la sabina makanisi nini maele nini ndeko na biso aza na yango po ete ba congolais ba se retrouver bolanda ye mo de bokebinyo sous temple du roi Salomon Docteur Kabe Kabengele respecté par Orlando Siko. C'est le temple du roi Salomon Zamba. Zamba Nanguye. Deko Nazana madame. Et puis, ma caserne Tokomwa. Et puis que Nikolo yo Nabanda Kosa de Boni. Na Kosa de Naksasandeng, Nikolo Tozana Bino. Et puis, Nikolo Moussus Yamike. Que Tozobina Nano Force Nabino. Denge Togandaki Kozwa. Potoba qui sera force Moussus Nakati ya marteau de secours. Nakati ya temple. Yango kombo nango to ezwama ki mpenzula ngenda ko bakisa mpenzula na kati ya marto donc eloko mususu bakisa apa fi bani ana ezaki film mushikota oui et puis pondeze wane pona bana basi oto yoko chiri bango mandungo et puis to yoko bakisa bango marteau de secours oui yango de nakenda ko mpenzula oh nazwi mpenzula pona bakisa na marteau. Allez, comment tout de secours n'a pas tant pensé. Pensez ça sur. Il y a sika, tu es là. Les termes médical. Le code de ban base la canacé. Ba petit oyo ya mikewana bayoka ka yango nyonso tu. Mais ça bien te yango de to continue ça c'est bon. Oya kozala na posa ya mpenzule na kati ya marteau abenga biso. Soit mpenzule na kati ya marteau de secours. OK. Bande ko balandi boyo kinele temple le ba sele ko muso asika nakati ya marteau télévision ezali ngonga to landa nan ba témoignage ba to ba yaki ko zwa ba yaki awa opération de secours ba sentir ba se retrouver ba yaki a bibembe ba yaki a ba mbevu ba ko mema bango boto la ndenge ba lamuki bola na boke binyosu na bokaste ya Manix Kembolo na trésor zuluzu mona ngai pasteur Biclet naza pasteur o moko na sambela na église moko na mama na biso mama Christine mama abande ko souffrir makasi na rhumatisme azo kwata kotambola te seke babengi nga na tongo na yaki wa na mbangu tolumia wa poke bakoloba leso kosala lisusu mais aye awa kaka lelo toye na ye tango Docteur Kabe asimbi ye namoni ke Nzambe asali atelemi mpe atamboli tomoni awa na centre Docteur Kabe na Brazzaville. Yebisa biso nanu obandaki kobela ne. Sikoyo depuis ozwi traitement obandi traitement obandaki koyoka ndenge nini sikoyo ozoyoka ndenge nini. Tomoni awa lelo na centre ya Docteur Kabe na Brazzaville. Bayebisi biso ozobela maladie ya monene cancer du col utérin. Siko yebisa biso nani obandaki koyoka ndenge nini lelo a ozoyoka ndenge nini.
Docteur, banda malade nangai, fumons moyen te. Même kutu kolala fumons kolala te. Na kolala na kosala tomota. Mais c'est que le docteur banda no fumons docteur receive. Na comme kolia bien docteur. Comme kolia bien. Na comme kolia docteur bien. Tomonio awalelo na centre docteur Kabe. Ba yebisi biso yo bandaki ko bela. Yebisa biso nani obandaki ko bela nini? Bon, nalaki ko bela infection urinaire na pena nzoto ndenge nalaki en tout cas na début nzoto penza ka mobali kuswa nzoto nanga mokusa kokwanza donc à chaque fois moyena bien alaki te. Alors depuis obandaki traitement na lelo yo ozomona ndenge nini? Bon, différence ya makasi changement ezali makasi par rapport à la kisi oyo nga na vie na docteur Kabe. eloko ememaki nga awa nayaki na mwana na nga moko ata na 6 ans azali koloba bien te moto ayebi nga ayebi mwana oyo nazalaki na ye me moma oyo mwana akomi koloba mwana azalaki ndenge nini? bon azali koloba bien te maloba ezali kobima ya solo ezali kobima te ezala kobima te mayele pene ya bomoto pene ezalaki te ezalaki te me banda toyeba docteur Kabe mwana vraiment sava akoti mpe na classe ya solo mama oloba eza solo mwana azalaki na mayele te azalaki na mutu te akoma azanda oloba te akoti classe mama aza na première babi mwana no azalaki otiste azalaki na mayele te me yo olobi akoti classe mama akoti classe vraiment moto ayebi nga est ce que yo okendaki na classe wana bayebi so azalaka mayele azoyoka makambo batangisa na classe biso toke na école babengaki biso baparent toke totuni balobi mwana sava ya solo mama vraiment akomi kosanisa na français na lingala siko tomoni yo mpe awa oza na babidon ya kisi ozwa bakisi eza nini au fait yo mpe ozalaki maladi to oyelaki kaka mwana mpe kaka bon nga moko toyaki mpo na mwana namoni mpe sante na nga bato mpe bayebi nga bamoni ndenge nakomi nazalaki na problème ya kiste myome nzoto ka koponda bato mosusu bakomaki koloba o mwana mwasi aza na sida oboye mobali na nga atamboli partout tokei solution emonanaka te sikoyo moninga na ye abengaki ye tomoni ka ya mwana sava nga mpe ya bani yanga ndenge boomona nga boye nazalaki boye te moto ayebi nga ndenge nazalaki naotambola na nzela bato mosusu baoseka bato mosusu baoyokelanga bon nga nayaki awa na cadre ya vacances kaka ndenge ezalaka et puis nazalaki mpe souffrant mpe kuna na poto nazalaki na baproblème banotungisa santé na nga bon na baproblème ya santé na nga ezalaki ke nazalaki na babiloko esalaki nga na maboko lokola baposo ya nyoka esalaki nga na bapomme de main donc na bando chaque fois kokwanza mokosa ekosakana te donc nzoto mobimba et puis kosuba na nga nazalaki na badifficulté ya kosuba avant na suba ebanda nano koswanga vraimen makasi après so nakei kosuba kaka moke koswa esili lelo nazozonga ebandi lisusu donc namonaki na nzoto nanga mwa eloko moko ebanda ovuma kosimba te na bino nde nakokende kini boye nakutana na docteur Kabe nameka na koexplike problème sikoyo na minute oyo nasali kaka 3 semaines panga nakomaki ya le 18 na kini nakomaki le 18 décembre. Donc, si on calcule de 18 décembre jusqu'à aujourd'hui, ça à peu près 3 semaines. Donc, dans 3 semaines, on a des tâches dans ma boko. Ceux qui papa caméraman à Gorozwa, ma boko en gros pembe, tâches morisate, et puis kosuba la comment suba normal, et je sois les sous-soutés, et puis là bas qui dans zone mela, des autres traités ma camion surtout. Oh Mukongo, oh ma cambuya mbetu, nyo surtout zéro traité qui to. Donc allez bien, vous avez des malades bien attention malade en PC, n'a pas prostate, c'est ça? Te prostate te mais malade pas en PC na yebité, pendant na yebindenge salakate, prostate pe ne bindenge salakate. Mais voilà ezalinde ba effet, eux ba non ça dans autres. Le docteur ndem taroye ba ke effet ezalide peut-être dit à malade à PC ou dit à prostate. Mais ngal quoi nazali na domaine où on a médecine te moyen ba ezate. Masola fimbu chicote, ils sont ndenge ni. Bon, Masola fimbu chicote, vraiment c'est bon. C'est bon. Le bossé c'est moi fimbu moko kaka mais c'est comme 2
Est-ce que vraiment kitoko côté la problème exact tu vas hésiter à film chicote qui s'est raté ça de l'autre côté ko yebisa bango nini te ba hésiter te donc eloko nyonso surtout la mokili il faut ko essayer nanu ce qu'on essayer et ça le rendre to melaka fin ce qu'on avant mais la fin ba otelo mo ndambu na kopo goûter nanu o sepeli nango oui o sepeli nango te non ezande no mtoboya mais ce qu'on sepeli nango nga na sepeli nanga na docteur Kabe nenga traiter nga o so mon o azala ba doute acha doute te aya ameka nanu ce que simbite ndenga yelaki ndenge pa okende mutakanga ya sate alors nde salaki ke nabite na kende pe na meka pour la santé na ngai nde yango tinenga na ya tia na zo na savoir jamola pour na ya et pour na zo traitement ko ebo timboka ni na uti Canada maladie nini emimi otina Kinshasa a o emendele balembani eza maladie mibale ya diabète na hypertension au salon mbona bonne c'est depuis 2011 donc ça le 9e année yango tant on pas docteur Kabe tant on connaît pas docteur Kabe na ebisa sanga ke non ako pesanga biloko e osunga ngai na yaki ezalaka dimanche kuta sala ka tem kolongo na nga na bete na komi na bengi ye ndesinga te na sala te me ko komi zelanga na ye ako ya to solo na singa na zonga lundi nga na c'était lundi na ko te na ya mardi nde na yaki mardi apesanga baki set boso oyo na mela na bandango mardi mercredi donc apesanga mardi na zen après-midi même sous fait que elambama moi ça m'a réalisé de faire na tongo ya mercredi donc mercredi na bandango on na yaki pour apesa baki somson de temps ya tout la question de la monique na yepse que non ni semi na e kiti parce que na ça kiti ça va na ya parce que na baso les a komata te les a kokita 9 ans maladie au bundani nango ah oui pas docteur Kabe 3 jours kaka sur saison 3 jours déjà et longue place où na ba biso kunat ils années ah biso kunat ba 16 ba 20 ah ce que ça fois 10 donc ba 160 200 mais les lobos ils en a C à 5 comme même la 80 on n'a pas sur 8 malade alors hépatite B, il y a qui a vraiment nzoto, ça là qui a vraiment madé jusqu'au niveau que na comme kobanga et que aimé mangai na liwa. Alors ba qui ko la kisanga docteur Kabe quand je suis venu et puis docteur Kabe pesinga ba kisi na tuna qui est pour moi na zamu to tembe na tuni vraiment est-ce que docteur so na medi ba kisi na yo na kozwa lobiko et puis à Ashura Kingai. Donc au moment où nous parlons, en tout cas nous autres, ils très bien amélioré Bakissi. En tout cas, je vous confirme que Nabiki, c'est un miracle venant de lui, parce que Bakissi n'a été mon amélie et puis Nayo Yoka vraiment très bien. Nazongi vraiment très bien. Hépatite B et Sili et puis nous avons un problème moko la foi et na fois wana kaka na hépatite B ensemble mais tant na zongi na hôpital na ken hôpital basali nga ba test bilo nyonso ba ebisinga en tout cas santé za très bien par rapport ya ndenge na yaki bonaki apola na problème à santé na hernie ya kati appendicite rhumatisme lito ya ndabi sabapi mais vraiment kis na meli vraiment en tout cas na sibi ba douleur fort mais maintenant ça va santé ba dozonga nous avons toujours na bakisi papa toza na posa ya précision pour awa toza et pas docteur Kabe yebisa biso est-ce que ba pesi mbongo te pour lo ba makambo zo lo ba parce que yeba yango bien papa mokili mobimba ezolanda yo bana kin bazolanda yo na makambo zo lo ba ekoko sunga ba te belé lo bana no bien papa est-ce que makambo zo lo ba eza ya solo to ba kozo kosa to boyokani pe na docteur Kabe pour ya ko lo ba makambo on a zolo beza vérité oza na tembe ayeti amoni je pas ko ko pona na lo nga mona zo mela bakisa nga mo zo timoni pona santé na ngai eza bo solo de tangi tembe mais respecter ga ba rendez-vous on a pina poto na Paris médecin na traitant détecta qui malade ango alobi na nga na prostate il faut la ndaki pendant une année kolandaki pendant une année wana tant na bengi ya na nga liboso na ABC ya na nga non
Nenga linga banso baki wana ti osuka basa l'opération. Ko linga opération ke il faut que na Kinshasa. Avant que tu appelles ça, tu as un docteur Kabenga, il y a un soko lingi kota na l'émission de Eliezer, au moins Eliezer a ça l'émission docteur Mogo, où j'ai le docteur Wana, au moins docteur Wana. Assurance nini tindaki oké. Ou ta confiance pas docteur Kabe. Na mona ka interview avec Mosusu avant quand na mona avant que non nazaki suivi par docteur Kabe après prostate qui so tango komi awa elo nyo mona ki awa tango na komi awa koti to solo na ye na yebisi ye so tanyo soto sai na poto na prostate so na mboka na bino ba lobi ke poto ne eza suka makamu ndenge ni bango ba oki aussi sango te monika ye fo zonga prostate na poto basi saka mbala moko te na sens ni médecin soka opérer yo alongola kandambo ndambo tandis que na biso na mokoko awa eza ndambo te dès que bandi olanda traitement et que na nyonso mbala moko. So depuis okomi na centre docteur Kabe c'est combien de jours? Lelo ozala 4e jour. So na 4e jour ozo se sentir ndeni. Changement total. Pas, quand je dis total, c'est que la comme déjà guéri. Mais na mouvement changement par rapport à ndé na zagi na poto na kisi ndela za kopesanga. Na mouvement changement et commis donc changement commis na 3 jours à pas mort na salle déjà et pas docteur Kabe. Difficulté ni oza inango par rapport à maladie. Ezaki soko zo suba masubi zo kata. O suba masubi kati. O subi masubi kati. Mais banda na bando na 4e jour lelo. 3 jours dans qui au moins pas docteur Kabe. Donc ko subi komi ndenge ezalaki likala kwa oye soko zo suba zo suba bien ti aussi ça. O senga kaka ba titu o biso to na poto. Mais bi na poto to lia kamlo a produit chimique tout provoquer ba mebele. Il faut que à Kinshasa, au respirer, et à Kinshasa, au monde, il va docteur Kabe, aussi de sa maladie là quoi. Il faut se faire soigner, et pas docteur Kabe. Pour se faire soigner la maladie prostate, appendicite, Congo ça n'a pas passe. Et ça pendant combien de temps? Mais là, même Bangoula. Bon, on s'est soigné, mais là, on ne se retrouvait pas docteur Kabe. Zali témoignage, zali demande na gaya vanda kana France. Ya zo pena ni témoignage na baninga na ye. Ngana mona pe na ni docteur Kabe mbala moko na publicité mais na tiaka te. Mais tango na yebisa mwana ke ngana zo kobela maladi ko tout ça lobite. Dana docteur moko docteur Kabe zana témoignage ya bandeko mingi awa na poto bazoko yo kotambola awa ko bazali bavanda awa na poto baye kozonga awa ke bazwi traitement epai ya docteur Kabe awa tozoloba basi examen c'est pourquoi yo papa kendaka kokota na ye. So banda oyepa docteur Kabe osali combien de jours? Oyo ekozala deuxième semaine. Deuxième semaine. Par rapport à ndenge ozalaki koyoka pasi sozo se sentir ndenge différence ezali mpo liboso ezalaki nazala koyoka eloko moko ezokovimba ngai awa makasi ezochauffe mpe mais nazoyoka sikoyo allégement masuba ndenge ezalaki kotungisa ngai mingimingi kosuwa nokinoki donc sikoyo eza mwa changement. So conseil nini okopesa na bato oyo bato bazomona ke docteur Kabe aza moto alokuta apesa bato ya mbongo mpo boleka bolobaba okoloba na bato wana nini? Sikoyo ngai papa boye bakopesa ngai mbongo mpona ye kosala publicité nakoyesa bato na kati ya dikama ya wana eza lisumu. Ngai nayebi docteur Kabe te ngai navandaka kutu na Kinshasa mwana avandaka na France kuna ayebisingaki papa lekikende kuna na ye na bali komona changement. Natamboli bahopito ya minene eyebani awa mpona problème ya insuffisance rénale vraiment etungisaka nga mingi nameli bakisi ebele nakutani na badokter ebele bamindele mpe bayaki baoperaki nga bautaki Belgique mais ntango basalaki nga nayokaki bien mais nsima mikolo baefe wana ezonga efe wana
problème ya insuffisance rénale apo osuba il faut tindika ngo na pression et puis soki alingi ebima même sel même urine il faut yoka baeffet moko boye soki baeffet wana esalemi déjà na sentir ke nalingi na se soulager na eloko moko boye. Alors nakendaki koluka mpe médecin mosusu lokola docteur Kabe apesaki nga kisi me kisi wana namelaki nayokaki neti elingi ebomanga lisusu nayoki mpenza bare na ngai ekrake makasi nabwakaki yango me lobi na ye awa komi nasukaki na bite nake epa docteur Kabe nameka nano mpe kisi na ye mpo nayokaka ye mpe agangaka tro na te lobi nayaki nazalaki na ngai na mbongo te ya moke nazalaki nango mpe na moke napesi ye lokola azaka bolingo andima kopesa nga bakisi na ye ntango nakei na ndako nameli nakomi nakenda namelaki yango 18h nameli so na 23h ndenge alobaki matin midi soir nabi namela me ntango nalali nalamuki d'ailleurs na butu wana nazalaka fo suba 8 fois 10 fois mais lelo namoni nasubi 4 fois et puis ndenge ezalaka soki urine il faut sala ebima na force namoni ebimi légèrement ebimi sans problème et puis na bande koyoka baeffet moko ya makasi na bepole na ngai ezalaki mpena moya kosupporta yango ezalaki mais à partir nazwaki kisi na ye nayoki yango mpenza esili maintenant naza en bonne santé yango nayaki lelo mpona yebisa ke vraiment papa continue kisi wana mpe continue kosala barecherche alors bato ebele baza na baproblème ya bainsuffisance rénale bazokende bachine boye na boye kodepense biloko mbongo ebele en des fois mpe esimbi te mais en tout cas boya epa docteur Kabe elongo na nzambe po mpe apese mayele en tout cas guérison ya maladi wana ngai na confirme yango ke ezali bafuti nga eloko te okenengai bamaladi yango nyonso na nombula boni bon maladi oyo ngai nakoki koloba nakoki kosala nango ba 11 ans osala ba 11 ans moi ba docteur Kabe oli ba docteur Belgique après ba opéraki nga na ba docteur bautaki Belgique balobi libanga moko esalamaki na voie urinaire donc batraite yango balongoli yango nasubiaki na nga bien mais après moment ekosala ekozonga ndenge ezalaki docteur Kabe apesi yo misolo apesi yo mbongo to makambo ozotémoigne euti na motema na eza makambo oyo okufanda finali bon papa soki docteur Kabe apesi nga mbongo est-ce que mbongo ekopesa nga kimia ekopesa nga esengo to ekogerire ngai moto nyonso ata azangi mbongo azalaka na posa aza na bomoi ngai nazotémoigne mpo nayoki ke nzoto na ngai ekomi makasi apesi nga mbongo te ngai kutu mbongo nano oyo ya traitement na ye asengaki nga nazalaki nango te bongo sikoyo apesa nga susu nakomona mpasi na miso liso moko ya droite nazomona te nake na consultation epai ya bato ya miso na bamedecin babi na ngai naza na cataracte oyo fo basala l'opération esi ekomi grave oye te tosalaka opération ça va ça va nakoya lobi nakoluka mbongo alenga na directement nalongo kuna na ya mpo nayebi situation ya ndenge na motaka na tefe nekopima soki bape basalaka mpe opération soki mpe yako kosala opération basala opération te awa kaka tokoteto kaka ndenge wana na médecine naturelle ozomona batiti ezali absu osalaka na banzete na batiti okobikaka ti nakomozwa batraitement ça fait maintenant à peu près 10 jours nakomosala lokola komona nabandi komona pas tout à fait mais nabandi siwa 1 mètre nakomi komona na 1 mètre yango nazocontinue kaka batraitement à peu près 10 jours 10 jours kaka 10 jours nabandaki le 15 nabandaki le 15 le 15 ka le 15 décembre ntango oyaki kano eza ndeni balomona to na liso ya droite nakomona suti complètement noir après 10 jours après 10 jours nde même avant ka moi 10 jours nazosala lokola komona mwa putu mais lokola lelo na bano sala lokola 1 mètre naza ko avancer yango na yo continuer bakisi ti namona mpenza clair naza na centre ya docteur Kabe eza na Kabamba
nini ememi awa na centre ya docteur Kabe? Bon, nayaki mpona traitement ya mwana nalandaka kaka na télévision ndenge nzambe azosalela ye na bakisi azosoigne azopesa bato baomona bolamu. Bon, mwana ngai 2 ans et demi yango oyo abanda ata kotelema te keno asimbi ata mesa atelemi banda kotelema te soki otelemi si ozomona mpe makolo na ye donc ezobalanse banda kotelema te. Mais tant nalandi publicité wana nde nayebaki koswana mobali na ngai toyaki awa premier jour toyaka tokutanaka na assistant na ye yazalaka te nde tosolaka na ye par téléphone tosololi apesi biso montako tokoki kofutana nde tokosala eseliki tozwaki mpe mbongo toyaki nde tobandaki traitement en tout cas depuis nabandi traitement awa mpona mwana vraiment changement eza makasi asimbi eloko atelemi atiki mpe maboko akotambola mpe abwaki ta 3 pas 4 pas malgré nanu makolo ezwi mpenza équilibre te mais ça va quand même azosala yango avant azalaki kosala yango te na 2 ans wana otambola place mosusu te mpo ozwa solution? Oui, eza na place mpo balakisaka ngai nakendaka balobaki kona basalisa ye soki alingaki koya lipasa bapapasa nde basalaka bongo nde nakendaki basalisaki me natrouvaki kaka solution te. oloba na bango nini oyo bazohésite? Bon, eloko nakoba bango baya komeka nano traitement aipa docteur Kabe batala nini nga mpe nayaki namoni oyo namoni bango mpe baya poko bakomona oyo nini bakomona na kati esika. Merci bandeko ezaki ba témoignage temple message tango ba témoignage o nyonso ko défiler à la télévision na biso tango mona ba bayaka pa na yo bazo ko mema bango ko mema na tsai roulant ndenge to yaka na ndeko na biso ko so to kotisi a bimia ko kimambango esala ka ndenge ni papa ndeko nanga DJ Kuko zolo mana mobala sembe caméra eloko na yebisaka bino boye nazalaka na esengo na ngai eza boye nayebisaka bato oyo okoki kopesa ngai mbongo ose retrouve te oyoki na yo malamu te perte eza ya ngai mais soki opesi ngai mbongo oyoki madamu nsima na yo nakozwa bato ebele nsima na yo okobanda komobilize bato lokola ndeko na ngai oyo na Italie na Italie mwana mobalo ya zwele nga bato ebele na Italie nalobi boye koza bandeko na ngai ebele nalobi na pesi ezakaka na Italie moko te ndeko na ngai nalobi monde na pesa bino chance ou eza temple maladie incurable en général sauf la mort nandima biloko tu basala mais santé ndeko na ngai bosondo na ngai de yango bopesa ngai yango zuwa marton de secours na kati ya mpenzula nayebisaka bandeko na nga ebele boye maladie incurable en général sauf la mort nayebi ke maladie yake yaka mpona kodestabilize vie ya bato tambola koyambana moko te nayebi ndenge nga moko nde nazotravaille nalobi numéro 1 toko prêcher bandeko na biso lokola Noé yebisaka bato te bosala bwato manoke koya bato ozoyoka te tout type de cancer moto akokufa mokili kozala ya nzambe tout type de tuber épilepsie maladie ya ndeke psoriasis les sclérose en plaques problème neurologique banere ezokufa les sclérose en plaques sarcoïdose, c'est ça maladie incurable, insuffisance rénale. Hein? Bah baby, mais vous contactez grand maison. Nayebi sakabino boye. Tango zolo yoka message kondimate. Zalo lokola mwana mobali Thomas nzamba pambule sika mwana mobali akeye. Thomas nzamba pambule ye. Balobi que Jésus a seko. Ah ndeko nazondi mabongo te. Lokola Jésus a seko. Mais muto moni penza que te grand maison de gars sabo grand maître. Na moni que non ndeko nangai DJ kuye. Te. Ndeko nangai zolo yewe. Merci ndeko Eliezer. Temple kaka maloba. Ndeko eza affrontement to ko s'affronter na bande ko na bino ti 2300. Oya côté kada. OK, temple.
DJ Kiko yegoy. Ah te za DJ Kiko te. Papa ponandi mais za DJ Kiko il faut natel en zotu ya DJ na cicatrice na tana musabi. C'est ça. Mobala zaraka bongo. Yo saka ko pona kolobele batuma bete. Wana za Charlotte papa. Ozoro bakete po moko ebisinga papa na ngai. Ba malaji ebele bongo kaka yo moko nazana posta ya batu ya tembe. Mais soyez patient. OK, temple, oye bakate. Soyez patient. Yo ka temple. Mutuna moko bande ko tamo to ko sala ke miso ba ko tuna ka miso mo. Temple du roi Salomon Zamba salungolo. Zomba marto na kati ya mpenzola. Penzolo na kati ya marto. Oye nakenda kozwa ndenga bomona kinga mikolo woite. Nakenda kozwa mpenzulo pona kocha na kati ya marton de secours. OK, tande tolobi bana mibali bozani koloyi bozana marton de secours na kati ya mpenzula. Ozana posi ya mpenzula. Eza la malamu, eza la mafuta. Ndenga to pesa kabino fimbu shukonti. Tu wana to sangisi yango mikolo woyi. Tangu bomona ki grand maison te mikolo na zali kololi kolo pona il faudrait na s'affronter na bino. OK. Nazo lukaba hépatite, tout type des hépatites. Bosuki sankai. Ba diabétique. Azala kamaloba. Mento kutana. Ba infection chronique ndekunangai. Comme chaque jour comme le baris, ou comme le yango timu colonel. Ti 2300 selon ba contrat. Hein? Ti 2300. Temple na lobi boye. Affrontement ti 2300. Tangu toko telema wana. Toko pesa ba petit na ngabo sobaza simawana. Pour na minute na lobi baza na formation. Et puis na lobi ekoyinda. Na lobi affrontement ti 2300. Ezama lobi ya grand maison. C'est le temple du roi Salomon Zamba salungolu na yebisaka bino boy. Ndeko na bino boko na benge ngai. Mais papa, détailler, il faut ba ndeko détailler biso ba maladi moko songolo pakana et puis selon basini na ngonde ngezelaka. Ndeko nazalaka na temps moko te ya kobanda ko détailler maladie na télévision. Ceux qui osent na poste ya santé, osent na quelle que soit maladie ils osent souffrir, benga wana oye sur place toko détailler nata oyo naza na biboye naza spécialiste naza généraliste professionnel en médecine naturelle maladie tout englobé en kati oyi yaka sur place na téléphone na répondre bongo te na koyebiso yaka sur place oyi za médecine naturelle médecine ya bakoko na bino en tant que grand maître toko telemene maladie tout na ndenge tout. Oh, eza maladie spirituelle et loko eza na ngote. Bino biloko zo banga wana. Biso to banga ke loko mususu te. A part Nzambe. Net ngai. Alo bakabongo. Soki Nzambe, mokele po Nzambe na sutuki boy na mokele. Uzodan, na sutuki. Asa sali biloko to. C'est ça. Mutu moko songolo pakala. Soki wadani akoya kokanga lukuta. Na pesa comme message de ça fait 20 ans yangoy. Na pesa comme message oyi bango nana ko ya ko bloquer yo ozana maladie de kona yo ya malamu nde akoko accompagner yo na ndenge sengeli oya kindoka okoyoka te toke ndesika wana te po bango basi ba yebi ke soki bokomi awa eza guérison total papa eloko eza nini musala na biso il faut kozala na vérité soki oza na vérité te oko continuer péter to banda na bino to bana na tema munga mukela so ba to de seconde na kata mpenzula temple na mpenzula OK melani no mama imuke okita yoka makambo na ko yebisa osiko merci oyebite ke temple makambo ko sala awa na mboka oyo Congo tozala na ndeko moka bimaka kumukanga na mboka oyo lelo yo ayoka na kasusi mususa bimaka didiema passe ayoka na kati mususa bimaka so mama chombo ayoka na kati mususa bimaka so ba mama Israël la joie ba bibe belé batadi praticien lelo oyo mai emela bango yope makambo ko sala oyo mikolo ezali koyawa toko mona te po ko limwa lokola bandeko mususu na makambo ko sala ndeko na ngai merci DJ Cook merci ndeko les heures pour na mutuna tuna kangaye pe de na 2017 na répondaki yango de sus mais mwana mobali wo DJ Cook lokola ça mais ça ne pona ko timu na ngai lukutana yo ndeko kunda yo ngai na zo préférer mutu moko na ibisaka yo na ko préférer mutu moko sur 100
pourcent wana oyo oyokaka ke ozwi ata ndenge oyokaka ke na exemple typique nazokende kofrete bambongo na ngai na agence sur 100% ozwaka 10%. ngai nazalaka na posi ya 10 te 1%. naza na posi ya sur 100 nazwa 1 naza lokola motu nyanzuka ozolanda naza na posi ya 10 wana te naza na posi ya 1%. esiko yokaka ayebi nini aza kaka bongo c'est ça nde esika vérité eza papa lokuta nde ekundaki bandeko na yo parce que eza mosala tozosala santé nalingi na pose question nideke est ce que ndenge baboti biso boye kobota esila babota bato mosusu te ndeko na ngai basobota c'est ça pour répondre à ngai lokola lokuta ezalaka bayokopesa lisusu force na grand maison c'est ça tobimi lisusu kobima wana eza ya kosakana te nayebisi yo boye nazaka na posi ya mutu moko ntango aza guéri akosensibilize monde mobimba ngada ifo na biso vérité. Ok, temple mutuni na ngai mibale temple monde mobimba mutu moko wana na batradi praticien nyonso ya mboka temple na batradi praticien nyonso ya mboka Congo yo ndenge oza boye ondimaka nani okopesa confiance à part yo nani oyo yo temple du roi seulement que non soki moto alongo pa nanga kepa moto oyo akozwa guérison à part nzambe nde moto nazondema oyoki réponse nanga à part nzambe nde moto azoguérir bana ok bande kosala mosala na yo oyo temple du roi Salomon ese moto moko otraita ayoki malamu to abengi abi temple bakisi opesi ngai na ayoki malamu to azoki epa na yo zwa mpenzoli na kati ya marteau de secours na bana mibale alo mpenzoli yangu wana na tie mikolo oyo mpenzola nalinga nayebisa yo boye soki na traité yo selon pratique oyo eza théorie te fo na biso vérité oyoki bien te kende osambela esila awa tokosala nalobi awa namekaka eloko te naza na précision nakopesa yo produit naturel na précision inquiétude eza na kati te est ce que soki napesi dideko akozala bien te awa eza pratique soki tosali torate tokomplike méthode mosusu nakoconsulte mutu te mutuna na ngai ya misato temple du roi Salomon temple du roi Salomon zamba salungolo zamba nangu ya tokobomana na mwana mobali oyo njidi yo zwaka tout le temps olekaka na batélévision ozwaka na Kinshasa ozwaka mpe temps ya kosala mwa ya kozwa retraite okende koluka banzete na bakisi oyo osalaka mosala oyo tozala bato basala barecherche tosalaki na bino pendant 3 mois 4 mois tobandi kosala émission ngai na bino te sikoyo oyebike nazalaki wapi net 2 semaines oyo nazalaki te papa omoni mosala oyo selon science omoni science eza lokola technologie chaque jour ezo évoluer tele telefone na yo wana na ya ngai eza ndenge moko te ndeko na ngai eza koloba boye bakisi oyo topesaka bato wana organisme ekeseni okopesa mutu mosusu ayoki malamu te ete baloki ye bandeko lokuta papa organisme esimbi te zonga bakisa mayele c'est ça problème ezali yango nde nebisa koza mama moko auti nani auti toza na ye lobi mbene oyaka olingo mwana ye auti Canada nzoto tout papa soko moni ye okondima te na minute oyo ndenga ayakaki liboso alobi ke papa ngai nazo croire nzambe oyo aza soki bozosala mosala oyo ke nzambe azali ngai nazoyebisa oyo ke nzambe azali mama mutu moko na yokana na maladi ya liboso ye moko arthrose ye moko basala opération na Congo to arthrose omoni na kati ya bagenou séparation ya na miko na bagenou bagenou esi séparé et puis na colonne vertébrale omoni na bavertébre na biso badisque wana eliami basala opération balongola yango oyoki mutu ye moko 2 aza vraiment hypertendu chronique tension zo batapa papa soki amelikisi ya mondele te problème
il faut chaque jour comme la bakis. Et puis, et là, on est conscient que ça va makamusto le bakangote papa. Kaka yemok un jour beaucoup moins na persus. Thyroïde, chaque jour faut comme thyroïde cela veut dire au monde na gorge. Inflammation mon que ça. Ozomon. Donc la boîte parce que thyroïde est bimakate. Boîte est bimaka. Mais y thyroïde des aka na kati mais ozoko ko ka étouffement. Ayemoko na maladie yango. Yemoko goke papa. Nalobi bayila kingana ebem. Na ibisi ye. Omona se ko nyo kuti wo. Zerenda ko la kusoyo makamudenge zeraka. Na minute miele. Mafuta. Zoma zo de secours na kati ya penzola. Na mukuse na koyebisa bino boy. Soki ba détecter yoke. Oza na maladie songolo pakale sila kate. Psoriasis. L'esclérose en plaques, nerf, problème neurologique, nerf réseau pour foi. Oiseau comme le col qui zengi. Au botami bien. Mais aussi problème il y a l'esclérose, problème neurologique, nerf réseau boum réseau kufa. Benga bisoto kozo eza maladie incurable ko tambo la suka eza kakao. Psoriasis zoto ezo tumbama. Moto. Mutozo zika. Lifolowan, Nazotu na yo, na lobby, benga biso. Cancer du foie, tout type de cancer, tout type de tuber, cancer du foie, cancer du col utérin, cancer d'intestin, cancer du côlon, et puis tumeur cérébrale, tout type de tumeur, na lobby boye, cancer des seins, maïsa maladie. Et il y a qu'on déstabiliser via bateau. Examen maladie makasi. Na lobi boye tambola. Hein? Au moni osuki benga. Benga nan. Na lobi cancer fin. O nyoso so etikali wan. Lokolo keto sto telemele cancer. Oyo nyoso etikali na maboko. Papa nzambo zo bona ngai. Na sala ko musala woyo. Na chenzamba na ngai liboso ngana sasio. Et puis bandeko ya paralysie mikolo yo depuis temple auti esika bakenda tokenda kozwa produit na bino ya mpenzula na kati ya marteau papa le loup na lobi boy liboko ezo salate hein na lobi hein liboko ezo salate 5 ans 10 ans na lobi boye mikolo na yebite na sala nzambe na ngai na sala nene. Et en compte bon mon accueil au lieu que dans le bébé. Je vais partir de ce qu'on a raté un peu. Merci. Ok, merci. Boyende émission Nabiso et Salamaka. Dawana, yo singi kimia ya kolonzambe. Ezra la bande ko nyoso tuba ko landa biso. Allez-y comprendre. Ndeko leze, on a charge. Honorable, charge yo za nango ya osana. Tukuta nobi.